Réalisez-vous que la famille de Maman Tchalamouane est en train de souffrir? Réalisez-vous exactement que Maman Tchalamouane, si elle était par hasard en vie aujourd'hui quelque part cachée, et que sa mort n'était pas vraie, et belé abatu barozala collé na procès moko na justice. Réalisez-vous que Maman Tchalamouane était vraiment une légende pour notre pays, pour notre culture? Réalisez-vous exactement que Maman Tchalamouane azalaki mutu munene ya mboka oyo? Malheur à tout le génie de la RDC. Souffrance à tous ceux qui sont nés grands, d'esprit, remplis de qualités, mais qui sont tombés dans ce pays qu'on appelle RDC. Mboka oyo ndimaka mutu ata mukolo moko te. Mboka oyo après liwa na yo, peu importe ozalaki, okosila lokola mungu na kati ya biloko. Mboka oyo bayebi kotombola ba héros na bango te. Mboka oyo tout le monde se permet de dire n'importe quoi à n'importe qui. Atteint au fin fond de son cœur, ayebi que mutu wana aleki ko banda lelo ti mukolo yeso akoya. Mais pour question de vue, pour question d'un peu d'argent sur YouTube, pour question de gagner quelque chose, tout le monde se permet de dire n'importe quoi sur la mort de Maman Tchalamouane. Tout le monde se permet de toucher à la personne de Maman Tchalamouane. Tout le monde se permet de dire ce qu'il veut comme il le pense. Ata yoki kaka vérifier te, aye ko beta di solo. Ata yoki kaka ba bete li explication nango malamu te, aye ko raconter n'importe quoi. Pendant que la vérité sortira, soyez-en sûrs, dans le calme le plus profond. La vérité finira par sortir. Pas si ezali ya kobotama, mutu munene mokoi na mboka lokola RDC. Quand tu es né grand, avec pétri de talent, si tu tombes dans un pays comme la RDC, souffrance et malheur à toi. Parce que, autrefois, on pouvait encore faire du mal à un vivant et respecter un mort. Autrefois, on pouvait encore tout laver d'une personne qui est morte. On lave sa réputation. On lave tout ce qui peut avoir de mal. On le cache parce qu'on se dit, non, respectons les morts. Yango bibembe babanda ozongela batu. Bakenda wapi? Mama Tchalamouane fa zongela batu. Yango kalo batu bande betaliso masolo ke noko na biso akufa bimela kinga yo nani afina kinga. Mama Tchalamouane fa bimela batu mususu parce que ce n'est plus normal. Malheur na mboka lokola RDC kalezalaki soki muto akufi bayebi kobomba mabe na ye babo ule bayembela batu kilikili bayembela ba Pablo bayembela bazaka na mabe te si bazaka na mabe. Histoire ya Mama Tchalamouane eza kopesa pasi pe mawa na koyoka ba minoko mususu ndenge ezobeta yango ezopesa pasi na mawa. Mama Tchalamouane aleka na télévision. Alakisa biso 23 livrets parcellaires ya kombo na ye. Je précise bien 23 livrets parcellaires na kombo na ye. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Mama Tchalamouane aujourd'hui à sa mort te retrouver nanda kumoro ya kofutela? Pas digne de son rang, pas digne de son nom. Peu importe ce qui peut arriver à une personne, par rapport à sa grandeur, par rapport à ce qu'il a fait pour ce pays. Tchalamouane makambo ça les araka pour na yete, pour na famille na yete, mais ça pour la nation mobimba. Lelo na uti kota la Mama Tchalamouane a tourné ba film na ba Mali, soki na ba Burkina Faso, asala ba nzembo pour na ba film o ekena ba festival. Très jolie dame, très jolie nana, mais vie à moto, le lenge nien kese, le mata, le kita. Papa Wendo, azalaka ndenge nini? Mutaya ko la musa Papa Wendo, pona ba œuvre na ye,
Et qui Mouzel aura désiré Kabila. Apparemment, Mouzel aura désiré Kabila. Nde banda koye ba valeur. Ya batouana. Peu importe. Et quand on a tourné, il y a encore moi si mobile ou quoi que ce soit, c'était une belle femme. C'est normal. Deux forces contraires, ça s'attire. Maman tala moi na lekana 23 livrets parcellaires à la Kisabiso. Les lois awapi. Ba benginga na téléphone. Ndeko ya mama tala moi na zolela to ba proche ya mama tala moi na bazolela maya misu. Ah! Pona nini bazo sala boye. Maman azalaki awa to mona kata mutu moko ko interviewer te. Akufela ki awa to mona batu ba yate. Maman abela awa to mona batu ba yate. Nini ndele kani. Pona nini bozo silisa e valeur boye mutazala nu na morgue na bakundi atate. Na bi maman. Ngaya matu. Na yebite. Pour preuve, na chaîne nanga, okomona ata émission moko ya ndenge wana te. Okomona yango ata mukolo moko te. Maman tala mwana lakisa biso 23 livrets parcellaires, certes. Kasi. Maman tala mwana e koza ba problème makasi na justice pona ba bibien na ye. Ça peut arriver à tout le monde. Bato ba olo ba ke maman tala mwana ayebaki nini te, tozo comprendre te, mutu nyonso ko yokobetela oli solo na ye na TVT. Surtout pas na tromper à maman tchala mwana qui t'en a bas pour venir raconter ce qu'elle traverse et tout ça là. En dehors, il y a ma proche. Mais qui n'a pas vu maman tchala mwana se battre? Tina dernier souffle nae. Maman tchala mwana zalaki ko se battre. Pour akoufi pendant qu'elle a ba studio, pendant qu'elle a yembe là-bas, président à Brazza ainsi de suite. Peut-être que ce qui ne s'est pas dit que tu es sous moi tondambu. Peut-être que malobo ba tebele ba lo ba lo bangote. Boyebi justice ya mboka oyo. Surtout ce qui pouvoir est basculer. Ndenge nini makambango esalamaka. Surtout ceux qui ont la malchance pour se retrouver na position de faiblesse. Okosi sambongo nyon sorti ozongi pena o bambi li papa veut dire bambi mbati ndenge balobaka. Yaya. Ko seka mutute. Kochola pe maman tchala mwana te. Ce qu'elle a pu traverser boyebi te. Et dans la biloko musu moyen to lo bango na télévision exaté par respect de parole auto pesibat. Maman tchala mwana azalaki sujet ya menace, sujet ya na yebi nini na lobate. D'ailleurs, c'est parmi les choses qui lui ont précipité à la mort. Bien que silence na ya bana ko garder wana, azali ko traverser makamuna ba sens nyonso muta banda ko yeba ko comprendre ya zala kité. Koto yo wake ne ko sambaka makamuna ye, atekaka biloko na ye pona ko tsaka mbongo na justice pensant que bientôt le ko sila. Côté mususu, le sien commence à douter de sa loyauté. Au moni nengo tikali na katika to yebitela na ko soutenir yo. Bible pe lobi mawana moto achake like na moto. Bato kanisa ki ke bangonde bako epole yo. Tango zo lela. Me batiki yo. Mutu azo se permettre ko mama chala mwana tiki elo côté. Aoka musanga. Bijou e ko zanga te zali. Po malgré ko kwea na e. La so za ko vanda na so da muta ofuta ndaku $2000 a camarade na yote. Aza camarade, c'est vrai que ça a trompé à maman tchala mwana ko fouté la ngote, ma bandaki ko fouté la yango. Maman oyo bolobi kalobi maman tchala mwana za na nyongo na ye ya 12 mois a koleka na TV. Boko mona ye za matange sila. Nyongo ya ndako maman tchala mwana za ya 12 mois te, c'est faux, archi faux, je vous précise. Eza ya 12 mois te. Azalaka na retard ya ndako. L'affaire a déjà été réglée. Ndenge maman tchala mwana kufi boye ana nyongo ya maman wana ya ndaku te. Po batu kaka oyo ya ye wa bando ndimela ete wana tango balandaka ye na émission maman wana ba monaka. Maman wana pe
azali sous na situation ya bien azalaka nango kalate webi ke mutu muso atonginda kuna yebi ka ndo vivre na moyen kaka yanda kuna ye wana soki ba sele mois retard ya 1 mois 2 mois et ça la ramo makelele amonika kokoka ko atteindre yete a mo ninga okendele yete amemengo na formule mususu po ba misusu bazalaka tellement yebi grandeur na ye tellement azoyoka soni azoka ko ya vers yote pour expliquer que ne on est na mikolo moi moyen te moi mobulu soki mutako il peut foutre la ndako à $2000 c'est que quelque part à quoi qui met plus bas que terre te alors il na mo ba kopa bande ko sala mo ba ko yemba mo ba nini et consort et tout ça là mais ce qui a plus précipité maman tala moi en aliwa ezali souci eza normal comme tout être humain comme on a vu na haut de tes propres yeux n'engene se basculer vers le bas ce qui est basculer vers le bien et bah qui sera mikola ko vivre mais ce qui est basculer vers le bas et slongola mikolo ndenge moko nazoloba et koki ko komela mutu nyonso peu importe dans la même matchala mona kaka te mutu nyonso tozana ba chanteuse minene américaine basala ba succès ya grave ya monde boyebi ke ba cacher na bango ezalaka somo ba misusu baza ba pauvre lelo batikala ba pauvre maman tchala mwana asala viva te pour se retrouver na moi perte ya babiloko c'est vrai qu'a perda biloko mais nyonso te be ba émission ezoya eza nyonso te a perda mingi mais nyonso te bilelela ya mutu akenda kolela na matanga déjà yindeli ye déjà moni mama wana lela na matanga wana za mama ndeko mama tchala mwana mwasi ya ndeko moko ya mama tchala mwana ya musika ye moko kuta wana maîtrise te ya makambo ya mama tchala mwana tia banda olela wana ana maîtrise ya makambo wana te yo za sûr que nenga na vandi boy na ndako nanga na vandi na mobali nanga na bala nanga to na ba proche nanga po bokolo bakete azana bala te na ba proche nanga to na ba o nga na bokola ka lokola bana na tiki bango na ke ko benga mwasi ya noko moko boye po yene na betele masola vi nanga bato ebele ndenge bazalaka boye soki ezo simba pa na yo bakoya basepeli babeti maboko tangu mwa bascule muke salemi ce sont les mêmes personnes qui bakena kotonga mama wana banda le na matanga wana ba mama batonga ka batu mingi eza ba formule wana. Pour vous n'allez pas me dire que moi ndambu ya famille ya mama tchala mwana o bazala matanga to pe bazali bango ko délégué mwasi ya mutu moko boye parmi bango po ya kolelela bango to ya kolobela bango bien sûr azana sérieux problème nenga zana aya koloba le kana émission moko asala émission aloba te po yende mutasambusi mama tchala mwana numéro 1 eza maman alelaki na cinquantenaire eza mama o alelaki na cinquantenaire on to lingi aya bimisa identité na aya bisa biso za relation na mama aza leki ya mama tchala mwana mama kulutu ya mama tchala mwana yaya na ye tata mwasi neto nani na ye nde loko to olinga to yeba po soki batali na arbre généalogique azate et puis tango ozali ndeko ya moto ayebani batala bango balobaka na public mais par pitié bandeko na ngai bo honorer mémoire ya mwana mwasi oyo bo honorer mémoire ya mama oyo bo honorer mémoire ya petite sœur na bino grande sœur na bino koko na bino mama na bino tata mwasi na bino ainsi de suite na biso nyonso na mona kabikolo mususu bato basali fierté na bango bamekaka kobomba basalite na bango mwa ndambo mais internet ya Congo on dirait que bango ba tellement biso nyonso na internet na YouTube ato na ba vie parfaite tozelaka ya mutu moko ko ela likam tozo fouiner na degré que non pas pour la to kumisa so eza mama ko kumisa to mona raté to mona ba garçon ba osala ba exploit o garçon moko bandi osala ba mesh na katanga kuna na mona na mutatikala ko beta lisolo te na mona te garçon azosala mesh na posa ba banane ata internet moko congolais na mona na beta na lisolo na eta sala te émission te ya 20 minutes ata 5 secondes na mona te mais ce que tali vie privée ya batu
surtout dans le sens négatif. Nazoye bisabino, romona mutakomi munoko soupe, wezo tangana soy na live. Asosola muninga. Ce cœur-là, vous le trouvez où? Si ce n'est pas en RDC. Production, production, mite mabongo, ba mama, bobo, tarabana, bongo, na mabumwana, bazalaka na RDC. O senti mutana na petit à détruire muninga na ye congolais. Aza étranger te. Oko yoka te ka koloba makambo ya Rwanda na force ozo bimisa pole ko bimisela ndeko na ye makambo mabe. Rwanda zo nyoko la biso matin midi soir na moni ata kroni mfwanti, kroni mama, kroni nani moko te a telemi, asa la émission ya 5 minutes. 5 minutes. Kazo attaqué Rwanda. Na aranye, na soy na munoko, na mbanga pona ko telemela Rwanda. Mais quand il s'agit de ceux-là qui ont levé le drapeau de la RDC très haut, que d'autres pays respectent, que d'autres nations, na Rwanda wane yebi mama tchala mwana na somo. Mais j'ai pitié de Congolais. J'ai vraiment pitié de Congolais. Il faut commencer par changer sa nationalité avant de faire des exploits dans ce pays. Il faut nous changer de nationalité. Pour ceux qui sont Congolais, au sali exploité au silici. C'est vrai que tu as un biso nyonso. Mais batu mususu balingaka honneur koleka mbongo. Batu mususu balingaka personnalité koleka mbongo. Batu mususu balingaka atika histoire na mokili que mbongo. Congolais po na mbongo akomi capable ya kosala nyonso. Ya kozwa mutu. Aye vie na ya étalé yango ye on dirait ya bosoni ke ye pasa na vie. Azape na vie o azape na erreur, azape na ba place oso ba beti soni ngo koyoka soni. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Au 24 heures du temps, beti di solo ya mama tchala mwana o sosoli o sali nyoso kosala o yebi keza biloko o zo bimise ko yeba ko yokisa ye soni e ko zongela yo d'une manière ou d'une autre kanga date. Ce qui lelo te lobi ko zongela yo. Naza ni mwana mama tchala mwana ni tata mwasi na ni qui que ce soit. Mais c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable de voir les gens baver pour nuire la réputation, pour sortir des informations ya mutu loko la mama tchala mwana oyo kotoya ete bosolola te oyebi ete mais oyebi pourquoi parce que asala makambo minene oyo komela bino na ndaku na bino. Rien que pour ça oko respecter ete. Rien que parce que dans la âge mukolo koleka yo oko respecter ete. Basusu kutu baleki na ba télévision ba komi koloba oh ya finga moninga kazaka na sida. Est-ce que c'était mama tchala mwana qui l'avait dit? Yemo ko mbilabela lobi yango te. Yemo ko mbilabela zo yemba ba hommage à tchala mwana. Mais bino bozi bokomo loba que non, yende muta loba ki yango yango wana. Congolais lisumu ya kobota ma congolais za que peu importe oyo ko sala pona Congo. Soki ba se décider ba banda ko lokota yo ba finga ba ignorer yo ba laver yo ozangelo kwa oloba. Na oke molo molo. Ndenge kaka soko taki kombo tchala mwana na miniature da yo ekei musika. C'est comme ça que tout le monde se permet de faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Pona kaka bazo. Boko longo la bilamba na YouTube o na zo bisabino. Boko tika la motaka na YouTube oyo ne bolingeli mbongo na ndenga mutema mabe bongo bana na bino bazolia mbongo ya ko salir batu bako futa yango. Boko futa yango d'une manière ou d'une autre. Certes, au lobby nyonso ko lo balikola mama tchala mwana. O sokoli yo lobby mabe nyonso boleki na ba TV bozina batu babimisa banoko atata mama tchala mwana batata mwasi mwana na ye mama leke consort. Merci. Liambongo, sepe là. Mukolo ngando aliaka mutu. Tale sengo. Mais mukolo bako lia ngando lia mutu. Mungolo mutu aliaka ngando asepe laka. Mais mukolo ngando aliaka mutu. Matanga ezaka mboka mobimba. Mukolo ko lia ligoro dote mukolo ko bima ba poso na nzoto. Batu ya YouTube.
Bo changer, to changer manière na biso ya kosalela musala. Et komi mabe. Et komi mabe. Reconnaissons nos zéros. Reconnaissons ceux qui ont travaillé, qui ont levé le drapeau de la RDC Ndiboso Mokili Mobimba. Le roi Mama Tchala Mwana. Eza faiblesse na été mutekotine. Déjà le roi neti ke yaya na bino moko boy non ko na bino moko boy to mutu moko ya famille na bino mama na to tata na yo abundi ti azumbongo asaleli bino makambu ti asisi akomi na faiblesse okomi ko finga mama na bino. Okomi ko finga tata na yo po asasu na mbongo te okomi ko cracher sur mutu a bomba kio. O a commission mutu. C'est pareil. Tant que vous avez ko luka wana zokota na parti o azoki na parti azoki sa ndo luka vina e survie na e. Atikala ko tcha micro ta fingi mutu. Azuka ka nzembo na e wana kati sisi nango quelque part amoni ke ko bote eloko asali musala na e. Mais bino bosalela ki ye nini? Yo apesa ki bino lokumu. Bino na tour na bino bosalela ki ye nini? Pour la chronique ya Congo na net et ça y est dans le pays na biso lo morte. À part ma finga na dépravation de mœurs yango ndezo ya nang. Et ça les na nous RDC le côté à part Sony. Balobi o Claude Machala na moni biso ba titre a benga ni famille nyonso ya Mama Tchala Mwana na matanga. Non, c'est faux encore une fois. Papa Claude Machala benga ni mutu morte na matanga. Matanga nde eza délocalisé et comme na Maïcha Park. Pourquoi? Parce que musala oyo Mama Tchala Mwana sali pembeni ya PPRD. Mama Olive Lemba telemi andimi azo charge wana bi côté kuna. Espace à libande eza mukie po bato ba fanda. Po bato ba bota na bambula et tout ça là. Amemi matanga longoli yango wana memi yango na Maïcha Park. Kuna sika wapi matanga désormais ezali. Vous avez information pour boyebi ka ko loba na lokuta ba bengani mutu moko te na matanga mais pas si nangeza makasi ya komona que na Congo likolo ya téléphone mutu moko komo fongola téléphone na ye afongoli YouTube na ye mutu afongoli biso YouTube so akoko kangango na RDC so ba tunika nationalité congolaise bakari so ba moni mutu alobi lingana na kati bakangi to banda oloba ka anglais na français to kene nango bongo po asali na ye eloko bien pona ba mboka mususu apprentissage maka mususu eza na kati mais o alukeli RDC po Congolais ça il a kaka abusivement annexé l'Afrique est dans l'excès Congolais ça il a kaka eloko abusivement mundela kanisa ki a facilité communication et komati na bakwa o bato ba ko imaginer te nda sali YouTube. Mais bota la YouTube makamemi na mboka na biso et comme ko permettre na muta ko zala na tango ata ya ko yeba ko sala ko présenter journal TVT ko sala le remote aye akomi ko finga bato tellement pas en contenu te recherche zéro alors que ça recherche ndeni pendant que Google les a liboso na sala recherche moyen mususu ezali ya ko sala la recherche te ya ko fanda kaka réfléchir ayoki biyoka yoka a telemi bandi ko lokota muta fingi parce que tout ce qu'on connaît on connaît dans ce pays, ce n'est que le mafinga et un manque de respect notoire. Kaka manque de respect de toyebi. Considération est zaté, patience est zaté, tempérance est zaté, respect est zaté, impolitesse na sexe. Yango Congolais yebi ko sala. Impolitesse na sexe et sili. Okomona parto te sans tabou. Oh, koto aso finga asokoli nani e indi et sili. Lokola batu normal ko fanda ko solo la Congolais yebi angote. Lokola batu normal ko pesa conseil ayebi angote. Lokola batu normal ko pesa ba astuce malamu Congolais yebi angote. À part impolitesse na sexe et loko musuto wana ngona Congo ezate. Richesse na biso yango na batikela biso. Impolitesse na sexe. C'est tout ce qu'on sait faire. Yango tozo bota bana bazaka na même biloko wana. En dehors ya wana bana biloko musute. C'est pitoyable. Hein? Que Dieu bénisse ce pays. À sauver Yangope. Abonnez-vous, merci beaucoup.